Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masia, eza yanga bino. C'est Rebecca na yeli susu ko partage na bino o ezali message na part ya papa na bino o ya pesa kingai na kati nanga. Yango moni na partage na bino, yango mena ko partage na bino lolenge na tanga ki yango, men lolenge nga na susoli yango, pe na révélation o ya pesanga, nde yango na lina sangisa yango. Pona kopesa yo mwana nkolo yo za peuple congolais o comprendre nini eza na koleka na mboka na biso eza mpe moko information oyo nzambe apesanga na révélation lelo na ko partager na bino cette information là pour cette peuple congolais. Avant tokota na prière totanga nga na bino na Bible ya Romain. Pourquoi totanga Bible na Romain? Nzambe alobi toyebi ete na ebisa bino na nima ba grâce nzamba sali na baninga message oyo servante na kabola nanga mama Rebecca nzamba salinga grâce ngolu na butu lelo alobelinga to yebi ete na lana message wana ya témoignage na nzela ya servante na ye moko obino boyebi na kombo ya mama Sera lobi nzamba lobi na ye ke peuple oyo biso toyebi ete ya solo toyebi ete parce que soki toyebi ye tokotambola na kobanga epe toko respecte ye azali maluba na ete ke tozo banga makomi na ete tozo changa pratique te tozo respecte ete message koko ya metala message wana soki ebalani na etamboli na yo na ko zala na yo liboso na kolo est-ce que ozo sala volonté kolo azo senga eza soki eza bongo te ça veut dire obanga kanzambe te respecter tout ça liloba na etiango na misala. J'espère que tu comprendre ce que comprendre te nzamba osunga yo kana kati ya video oyo oko comprendre nzambe ya bosanto. Pourquoi natangaka pe Romain nga na lala déjà pe na révélation na nga na bete bino na témoignage o na beti wala natanga déjà Romain oyo nzambe apesa ngo na révélation na lalaka apesa ngango par rapport à citation ya mwana nanga ekomelaka bitangelaka ye Bible Romain nazali koyambisa nkolo awa po bana pe bayebaka nzambe tangelaka bango Bible ya Romain. C'est très important kondimisa bana na yo Yesu Masia na bana na yo nde ozomona Romain oyo eza très efficace pe na bato bayebi nzambe te batatola kaka pe bango bakobika ata yo pe soki olingi otika kindoki Bible ya Romain oyo eza moko ya prière oyo kokosalisa na vie po oyoka bwana na misala ya mabe. J'espère que vous comprendre yango wana omoni bato mosusu na video ya kokota na video wana futa otangaka makomi opote bato bayebaka lobiko ezali na Bible ya Romain oyo na 10 na 9 Bible mobimba eza na lobiko mais maloba oyo nzambe atia na Romain 10 9 tikokika tina ba 13 kuna eza très délicat eza très important mpona mondimi nyonso akonfese atatolaka Yesu azali nzambe. Yango moni nalingi natanga na bino Bible ya Romain totangi na kombo na Yesu Masia. Tozwi ba Bible na biso na Romain 10 totangi na verset 9. Yesu azali kolo totanga na kombo ya Jésus de Nazareth nzambe wapo babeta pena basiete awa babeta basiete awa pona tshaka awa po toyebika babeta kolo basiete ande batia biso me babete awa bapoenene awa Yesu babete basiete po te biso tobikisama ozomona Yesu azali kolo pamba te nzambe moto asekwisa ye ndima yango na motema pe loba yango polele na miso ya bato bongo okobika soko ndimi eza prière mobimbo koza pe oyebi Yesu te oza ndoki olingo bongo na motema ozwika awu boya miso ozobanga na kokonfese liboso ya bato obandi koloba Yesu na ndimeli lokola mokoli mpe mobikisi na nga na yambi yo na motema na nga mobimba tumikoni obandi kolakisa nzambe sincérité na yo na kati ya verset oyo ya solo soki ondimi yango na motema na yo pe soki olobi yango polele na miso ya bato nzambe akokomisa yo bosembo pe okobika pe akobikisa yo pe po ezala na mutu mwana otanga kaka akobikisa yo na otala kaka mpona bunga te pamba te ekomama boye moto nyonso oyo andimaka nzambe akoyoka soni te. Totangi 13 ya solo ekomama boye moto nyonso oyo
abondelaka nkolo akobika. Mutu nyonso abondelaka nzambe abosantu, abondelaka nzambe Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mutu nyonso apriaka le vrai Dieu akobika na ekaka to kita to mata. Oyo apesa nzambe motema na ye, oyo atambolaka na kobanga ye, oyo atambolaka na liloba na ye, oyo atiaka maloba na ye na misala. Mutu wana abengami mpo abika. Lelo na kopartage bino révélation pe na kobalisa yango na makambo oyo ezali lelo oyo. Nini oyo tobanda na révélation eza très important bongo totanga nga na bino na Bible. O Seigneur sunganga na Bible ya apesaki biso Bible nini totanga ezali na Bible ya Jérémie. Totanga Jérémie. Totanga Jérémie. Totanga Jérémie. Yango. Eza na Jérémie fongolaka déjà Jérémie 11 to banana 1. Jérémie 11. Lelo to tanga na Jérémie 11 to banana 1. J'espère to banana makomi na révélation pour te to kosuka na Bible pour to sangisa révélation to banana révélation pe to coller yango na liloba na Nzambe pour révélation ebalanaka na makomi na kolo. Toza na Jérémie 11 awa ndena otanga na lisungi ya Nzambe malgré za yosuko yoza na Bible tiela penda Bible wana oyoza na motema tanga ngo bien po yoso tie yanga koto yoka mama bika bilo muso tanga place muso tangi mabe mais nalingaka na tanga po soni na lukumwa Yesu ngafuna kaka soni na TV oyo donc po Yesu azwa kembo na kotanga moi moi son peu c'est une fille moi c'est to ko boy bo tanga te na rappel bien. Ayebi kotanga te eza pasi peta bakongole oyo balingaka loyengi bango nyonso te ya des femmes oyo baza sage batie bolimbisi baza sage mpe baza batanga baklasse badiplôme baza na mboka na biso ngai nde nabetaki libaku ya mabe nalandaki nzela ya mabe amen. Me Nzambe aza Nzambe afinikaka biso bana na ye abombela biso makambo bien na Isaïe 54 na wapiso na Isaïe 43 makambo wana eza mpona biso basali na ye na bavection mosusu na kopesa totangi liloba na Nzambe avant totanga tosambela totangi totika momo na maboko na Nzambe asunga biso Yawe Nzambe ya bosantu natiki moma ona maboko na yo mobateli malamu yo batela biso bomba biso na makila na yo natiki video na maboko na yo kamba biso Seigneur Jésus tambusa biso na banzela na yo kolonongo laksaki Moïse banzela na yo to comprendre pe to sosola bandeko na nga ba sosola yo ba comprendre pensée na yo pe révélation au malam na kombo na Yesu Masiya Nzambe ya bomo Nzambe ya bosantu zongisa libotano na nzela na yo na nzela video oyo sala biso to linga yo sala biso to banga yo sala biso to respecter Nzambe ya bosantu na kombo na Yesu Masiya na tiki nyonso na maboko no yo gérer yango molimo zo contrôle nyonso fini kanga pe bomba na makila no bomba pe libota na bakola na video na makila na tika bénéfice ya video oyo ezala délivrance pour na ba don spirituel na bango ekangama oyo efungwama bandoto na bango efungwama bolamu netalisama na bomoi na bango na kombo na Yesu Masiya kanisa Nzambe tango bazwaka pena bavandika bazolanda biso bazolokaka makomi na yo Nzambe na ngwato maloba na yo Seigneur na nzela na yango tika te omemela bango bolamu etalisama na bavi na bango na kombo na Yesu Masiya amen. Nzambe ya bosantu Nzambe ya Israël Nzambe ya Jacob apambola bino Nzambe wana azala na bino Nzambe motema malamu Nzambe wana asunga bino to bondeli to tiki momo na maboko na nkolo lokola to tiki na maboko na nkolo na moni passage biblique eza molayi to bana na Bible pour révélation to kosa ba couper mais liloba na Nzambe to kosa le ba couper te pour eza molayi to bana na verset biblique après to ya na révélation amoneza malamu eza peme me bo supporter ngai funa tanga na ebiki ozwa bino mama Rebecca vraiment bo supporter ngai to tangi fongola ba Bible na Jérémie na lobara bien mais na kotanga likuku meyaka mais bo comprendre ngai naza na deka likuku mana normal fongola ba Bible na Jérémie 11 toke na 1 to tangi na kombo na Yesu Masiya sunga ngai Yesu
zala na ngai Seigneur Jésus. Yawe apesi ngai motindo naloba na bato ya Jérusalem pe ya Yuda mobimba boye. Botosaka boyokani ya Yawe. Nzambe apesi nga Rebeka elaka naloba na bino pe botosa maloba na Nzambe, boyokaka ye pe botosaka makomi ya Nzambe ya bosantu ya Nzambe ya Israel, boyokaka ye botosaka ye. Bino bolobi Jérusalem ezalaki na Congo, bolobi peuple Israel ezali biso ba Congolais, nga pe nazwa révélation na yango. Mais pona nini tozotosa ye te na mobimba ndenge ya lingi, pona nini tozokoka kosala volonté na ete yango alobi totosa ye. Tous les carambars bonne explication pour verser à moulay makambo ebele toloba pour vidéo za biso moulay te. Yawe Nzambe ya Israel alobi mawana moto oyo azali kotosa boyokani na ngai te. Mawana moto liloba Nzambe ya clair akude senga interprétation te. Liloba Nzambe ya clair ba place liloba Nzambe ya clair futoleka. Mawana moto oyo azali kotosa boyokani ya ngai na ete o nga na traita na peuple ya Jacob, peuple ya Israel, le peuple ya Abraham, libota ya Abraham bazoyoka ngai te. Mituma kasi mituma banga bino ba Congolais, bino ba Congolais boli kotosa Yesu na mobimba te. Pona nini bokokaki elevation te? Pona nini botosaka te? Pona nini alobi bozotosa boyokani ya ngai na ete? Ngai te mutu nalobi, Yawe Nzambe alobi tozotosa boyokani na ye te. Alinga kotanga awa pardon bandeko na tika na seka ya koboto olekela bino botaki za pe makabo alinga kota biso kaka awa lisusu alekela nga awa lisusu bolimbisi peuple de Sion. 4 oyo nasalaka na bakoko na bino tango nalongolaki bango na bapasi ya Egypte na lobaki botosaka pe bosalelaka makambo oyo nayebisi bino boyeboko zala ekolo na ngai pe ngai nakozala Nzambe na bino. Donc po biso ba Congolais nde totuta atolo Nzambe biso ba peuple israélite po tozala ya Nzambe futo tosa makomi na po ya koma ya biso mobimba. Soki tozotosa Nzambe te tobanga Nzambe te Nzambe no te. So tosa Nzambe te obanga Nzambe te Nzambe na ota atoke po yebisanga o nga na yebisi bino awa Nzambe na nga bandeko na so na banga kaite na tosa na ngai te na aza Nzambe na ngai te ye mutalobi yango aza clair clair awa. Nzambe akangoli biso na bowumbu mema te etemi lelo ezongisi bato ebele na bowumbu. Donc naza na ba révélation ebele botika nga peuple de Sion. So na bina interpréter 4 oyo nazwe bisao to kenda awa to koma na 2 heures du temps poka 4 oyo ete ya mana mobimba na yango ozomona toleka. Donc soko banga Nzambe totosaka Nzambe te Nzambara Nzambe na yo te. Nzambe aza Nzambe abai babanga kai batosaka kai batiaka maloba na ina misala nde aza Nzambe na bango. Mais soko tambola ando na crainte Nzambe te oza hypocrite ndenge azaki ya molongoli bazembe moyipi mwasi ya kokosa makasi na defana lokuta nazoleka lokola mutu alobi vérité bosolo. Donc njoka milingo na tiki kuna nde milinga masonge Nzambe azaki Nzambe na ngate Nzambe na nga na koloba komi Nzambe na nga lelo po nazobangi nazotose na kangi na makolo façon makolo ezaki kofungwama Nzambe azaki Nzambe na ngai te. Ekobo bazemi kolongola muyibi lokuta ki hypocrisie wana te Nzambe azaki Nzambe na ngai te na lokuta na kenda pe na église ya bon ba talon biso ba seragiste moyebi biso ti wana talon kaba. Mais Nzambe aki Nzambe na nga te Nzambe na nga komi lelo na otosa ye na obanga bitika ona tiki tika ona tiki sala bona sali ndende Nzambe akomi Nzambe na nga. Soko zo banga Nzambe te Nzambe no to leka mama interprétation za randi bakampo bongo na koko kisa en plus tozonga na interprétation Nzambe azoloba za Nzambe bakoko na biso bazokende koponaka bakoko abandoki te bakoko bakufa te o baza misama be non na biseki bino ba chrétien to kopona bakoko na biso bakoko na biso wapi bakoko na biso ba Moïse pa bakoko na po bango nde bato balongwa na bowumbu ya Egypte baza bakoko na biso po liloba Nzambe za clair komo bozoka ndamunda mbobwaki bakoko na biso baza bakoko baza bana na Nzambe nde bakoko na biso bakoko ba obanga Nzambe te ba bakoko te
oh baba ko te balongo bakoko na biso bongo na kokokisa makambo oyo nalakaki na Abraham, Isaac pe Jacob. Donc nzamba bakoko na biso le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Na kokokisa makambo nalakaki na Jacob, oui. Te na kopesa bino botanga bino pe kuna botanga yaya. Totanga leo makomi na nzambe. Na kopesa po Rebeka loba mingi. Na kopesa bango mboka oyo esika bato bazali kotanda mikolo kota kozala nzambe na bungisi écriture kwa koloba mingi molimo saisir ngai yaya bazalaki kotonda mikolo nyonso na miliki na mafuta ya nzoi mboka oyo ezali na yango lelo ngai nazongisi Yawe na ndimi. Donc nzamba ozongisa biso na eta na biso tozalaki kala yaya tokosepela avant tokufa tokosepela na mboka na biso bato bakosa biso te tokende na pasi oui baguerre oui famine oui mais eza na libota mo nzambe akosala grâce bamona te kola fufu ekite ndenge tomonaka na Israel. Yawe apesi ngai lisusu motindo te nasakola makambo oyo na bavile ya Yuda pe na babalabala ya Jerusalem. Botosaka boyokani na ngai pe bosalelaka yango o nyonso nzamba lingi na vi na biso totosaka ye tosalela boyokani na ye pe maloba na ye totosa totia na misala bisango eza mulaye yo tanga bandeko nanga tanga de Eji na 15 mulaye na betela bino révélation pe na solo na bino muke tokata vidéo parce que eza mulaye makambo nzambe alobi na biso o nzamba lingi totosa ye tobanga ye po akangola biso délivrance na biso tolobaki tokote yango physique tokote yango pe spirituel parce que nzoto na biso eza pe na posa ezwa délivrance parce que Israël azaki na posa délivrance spirituelle azaki pe na posa délivrance physique nzamba ye kokangola biso na bowumbu ya satana ya minyololo ya kufa nzamba abikisi biso to ressuscité na Christ oyo ezali Yesu Masiya mais na kati ya ko ressuscité na Yesu na Masiya tango toza na bowumbu ya falo kuna na prison kuna tokosalela nzambe te tokozala libre te tokoyembela ye te tokosanjola ye te mpo nzambe azalaki na posa Israel ebikisa melongo na bowumbu mpo ekende kokumisa ye na désert soki nzoto no ezala kokangama na kati na ekobo na kati na impudicité tu vas pas louer le Seigneur comme il faut donc faut tika impudicité otika moyibi otika lokuta otika mabe mpo ya kolouer Seigneur baluaka ye na ata masumu te baluaka ye na corps na âme na esprit na yo donc na nzoto na mpo kokumisa nzambe mpo maboko moto kobeta maboko oyo kobetela lolo ndenge psaume 150 eza kosenga biso okosala ngo pe physique pe spirituel okoluwe Seigneur na yo mais molimo na ona ekokumisa nzambe parce que yango na nde kangwami na bowumbu ya Mungu na satana na kati na boloko amen j'espère que vous comprenez alors o nzamba aza nango posa totoseka na mobimba na ye totya maloba na ye na misala biso siko tozongi su na bowumbu ya satana tokomi kondima su makambo bato bandimisi biso ke tozaka ya kokangama nzambe akangola biso molimo spirituellement mais toza na posa banzoto na biso pe zwa délivrance biso moko nde bato tozozongisa masumu mais so tozwi ka décision kotika mama tokotika bonga natiki mibali ndeni yaya natiki mibali ndeni bando olinga ngai kolanda Rebeka tinda za biloba loba bando olinga ngai jour wana kuba linga ngai na boya na ngaka pona otbanga nzambe mutu pena lingi ngai na boya ki wana boseki ndambo ozo comprendre donc efuto banga nzambe totosa nzambe totya maloba na ye na misala nde nzambe ozwa kembo nyonso oyo nzambe aza nango besoin ezaka na posa tobanga ye torespecte ye totya maloba na ye na misala totambola na crainte na ye nde tobangi nde aza nzambe na biso nde akokokisa elaka oyo apesaka na Jacob elaka apesaka na Isaac elaka apesaka na koko na biso abala yama nde kosalama na bomoi na biso donc nzambe ya bosantu nzambe ya Israël le Dieu d'Abraham le Dieu de Isaac le Dieu de Jacob aza na posa tobanga ye na mobimba na etanga liloba wana mobimba nga na koti na révélation po esunga nga par rapport à etango molai te eloko oyo nga nalingaki nayebisa bino peuple de Dieu peuple congolais
Afrique wana bozo mona mboka Congo papa topekisa bino te bote ya nzambe aza nzambe ya bamboka na bino oui nzambe aza nzambe mokili mobimba nzambe quiconque croit so bozwi mboka na bino boka byango na nzambe nzambe akoma nzambe na bino bible elobi yango aza nzambe ya bato babangaka ye aza nzambe ya bato barespectaka ye soki Congo ezobanga nzambe te ou bien exemple Congo ezobanga nzambe te mabe ekoti na mokili bato bakomi osala makambo baosala ya mabe na mboka Congo na mboka na ye koloba te nzambe ovanda alaka po aza nzambe na bino aotala bino no aopesa bino mokongo aotalisa elongi na ye mpe bolamu na ye wapi aopesa biso mokongo panda pesi biso mokongo elongi na ye kotala na mboka oyo bazobanga ye bazotosa ye topekisa bino te boteyake nzambe anzamba bamboka nyonso ya bikolo nyonso ya bapoto ya bameriki te nzambe aza nzambe mokili mobimba nzambe aza nzambe quiconque croit en lui il sera sauvé même mboka wana soki ezocroire na ye nzambe anzambe na bango alors biso mpe bakongole nzambe pa nzambe na biso mais peuple oyo abosani nzambe na ye abosani doctrine ya malamu abosani tokotika na doctrine ya bademon mateya ezoteya malelo ezozongisa nde biso na kati esclavagisme ezosilisa fwa bana nzambe talaka lendi boye bobundi bitumba molimo mardi boyaki bobondeli mapriere mosusu vendredi bosali su combat spirituel mokolo mosusu boyesala combat spirituel yango nzambe alongisaka biso te ka tobundaka ezosilisa kondima bana nzambe mpe makasi ya bana nzambe eza na makambo so ate ekomela yoko otalisi ovokalize bavokalize biso mission na biso toyei kosala na mokili mpe etinda na biso eza nini tosala yango mage baguerre bitumba bible ezoloba ni bakobundisa biso toujours me baolonga biso te ça veut dire ti tokokufa bitumba ekozala mais elonga eza deya na ngambo na biso epesama mpo ani toza kaka biso nyonso susika tobunda tolonga mais apart kobunda wana makambo mosusu nde bato baosala te nono nga rebeka na baproblème oui nga rebeka nabundaka bakomba spirituel nzambe atebisanga benga na bunda telema chasse oui mais les problèmes na nga mpe mission na nga nayaki osala na mokili nasala yango malgré bitumba malgré bacomplication malgré bakomba mission na nga mpe funga mpe nasala yango nzambe na nga zwa kembo eza te baproblème na nga ka basusi na nga ka banini na nga ebebisa vi na nga non mboka Congo babosani nzambe mboka Congo tozokende petit à petit na grande idolâtrie moko ezokoma na Congo bapaster baoteya banzambe ya Baal bapaster banga na yo kaka Baal yana na bible awa bandeko nzambe mamo nzambe kemosh banzambe wana nyonso wana na yokela bango na bible mais lelo oyo na mboka Congo to baoteya nzambe anuka aza nzambe nini nzambe Baal ozomona génération na biso pe bino bozoyeba tike makambo ekoma na ntango wana ekoma mpe na ntango bana bato me boza miso okangama mpo ani ozomona nzambe anuka te ateyami na Congo aza nzambe nini nzambe Baal nzambe keko nzambe abokufi bozokesambela moto azopesa bomoi te aza deja mokufi pendant que botiki nzamba bomoi bokesamela moto osi akufa eza idolâtrie botala Saul tonga kende convoquer mort nini ekomelaki bozobengaka liwa na mboka wana tala révélation nga nazwa mpona Congo bino bato bozosambela banzambe ya Baal banzambe ya bato bakufa banzambe mamo nzambe ya bakoko nzambe ya banoire nzambe ya banoire le dieu nini oyo bino bolibokumisa namona bino bolobaki ba David bazala bandundu bazala bato mwindu tomona bino nde bobimisi ba Moïse bazala baafricain me bato yango bazala baafricain kasi bakoko na bino bango wana me nazomona oyo bino bozwa koevoke ce n'est pas le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob bino siko bozotika nzambe ya Jacob ya Abraham atambolaki na Moïse alakisaki banzela na Moïse bozobimisela biso nzambe akoko mosusu me ye kutu aza ta na bible pe te aza pe na makomi te atika aza pe na rouleau te atika pe maloba te aepata pe te aepata nini bandeko na ngai epata nini asala nde nini baprésident mboka Congo baomema bino ka ndenge botanga na exode bomona ndenge banzambe ya babikeko banzambe ya bikeko bakotisa bakonzi ya mboka bakotisa peuple Israël na esclavagisme na bowumbu peuple wana botanga na bible bokomona eza na bakonzi ya mboka ndenge baprésident buna ntango wana ezalaki kaka tondo benga roi to mokonzi oyo nzambe atie wana Jéroboam wana bakotisa peuple mobimba na kati ya malédiction biso tolela mawa na nzambe nzambe aloba na nga na révélation bolela mawa na ngai na mboka na bino bakunda bato mibimba
na mboka na bino batia batu na mabele mibimba bakunda batu ba sacrifice bakenda mobimba. Est-ce que boye bakengande na ope mabu batinga na mabele na keka sacrifice na za bomoy o nini esala nzambe makila ba inosa aloba ezoganga na mboka wana révélation pesa ngai na ipe nzambe aloba na bato ebele mboka wana aloba tolela mana nzambe mpona yango bino moko na mikolo soki boko ndima ta ba révélation biso comme to aba basi toye nango mais bino mo boyebi ke koko na biso bozoba bakoko na biso nani koko na biso ya Mobutu alobi nini alobi il s'agit to traiter parti na diable poka mboka ezala na kimia to kosala yango donc yekuta lobaki mais traita bon ba o ba traiter ba lobate donc to luka mboka wana eza na osuye deja boluka kosuye yango esute na colère ya nzambe eloko ebendaka kanda nzambe eza eloko bino boke kotya mosapi peuple congolais bozo tya mosapi esika bato batiaka te baprésident congo bozo tya misapi esika bato batiaka te botika libota oyo kimia badaya na baproblème charge na kindoki ya bafamille boyo kobakisa esu kindoki ya mboka kindoki ya mabele boyokela peuple oyo mawa yo bongisi deja vi na obongisi ndaku no bongisi bana na botika liboto kimia botika peuple congolais kimia eloko ebendaka kanda nzambe eza bino ba faux pasteur bozoyela biso banzambe moko bikeko nzambe solo azali mokonzi l'univers le créateur de toutes les choses il est vivant elle a besoin que to retourner vers lui to bondela ye to supplier ye na bakoko na biso basali mabe babebisi nini boyokani ya nzambe ya Abraham ya Isaac ya Jacob bozo boya le vrai Dieu bozo kende vers banzambe mususu banzambe oya ba sacrifice ya kopesa mabonza bozo kuna na montagne bino mo boyebisika bokenda kadanga na bona aka koloba bokende kuna eza bino ba président ezala bino ba peuple bozo kende kuna kotia bofrande ezo benda kanda nzambe ngai na lota ndoto Dieu est témoin, le créateur est vivant, le ciel est témoin. Nzamba lakisanga na ke Congo, nazo tala mboka Congo, bandeko nanga peuple congolais, bon notara makambo nazo loba. Peuple mboka wana na biso bino mbula, bino bambula boyoka ki wana nanu te ya nanu te ongana yobi wana yango te. Mbula moko ko beta pona Congo wana, na ebisi bino banda azana kanda na rage ya bandako etongami na makila bato akobuka nyonso ba pont ekobukana parce que mbula fo beta bakisi na basi mabele alobi fo bima mais na mini chobondoki wana na esalamite yango ezokena kosalama alors faites attention peuple de Sion na mate ozoyoka yoka mate na lito ya lola yoka ekuti zala na ekuti ya Seigneur yoka nzambe na lito ya lola ozoyoka mate ezomema bato na salite na repentance te mate ya moka banal mate ya terrestre mutu ngata za ne pacte ndengene kolanda mutu po ne pacte te ndeko na ngai oyebi natali passer moko ya monene na mboka na biso Congo première fois natala kaka video na ye natali nembite lo nini nzamba memenga kuna na comprendre loko nzamba memenga kuna na video na ye monene na miso ya bato me pa nzamba za mukie puka nzambe muta monene biso nyonso to amike nazo ebisa yo osko bomona monene wana na église na ye na sima kuna njoka sala atia en fer moto mais bato bamona lokwa dessin mais c'est une affaire bino nyonso bolandanga bomona nini na sima na ngai moto donc bino nyonso bwana sima na ngai bosuka na moto baotiela bino ba fer baoyebisa bino message c'est clair nzamba lobi bato baobomba esute baoloba vérité mais pourquoi bino boza na misu bomona te ndenge komi na Bible ya Esaïe ou bien na Jérémie si je me trompe pas na Esaïe bon Esaïe combien Saint-Esprit Esaïe 42 si je me trompe pas si c'est pas 42 Esaïe 54 si je me trompe pas des vexés là nzamba lobi toza na misu meto monate to na mato ito yokate ma yele nzamba pe biso to soso atate ata tozu ya classe te to lukata o ngaye o ndeko la bino na ju atanda azo pesa mayele yaya nzamba opesa mayele na ba illettré na baso batanga te ekuluzu esali grâce ngana yoto bénéficie œuvre de la croix ngana yoto zwa mayele kati na nkolo mboka wana ekokweya ava nzamba ressuscité Congo ekokweya penza Congo ekoleka na moto Congo na minicho bozana obien o bwana obia yaya bokanga makambo na oloba bokoma nga pe na zanga pe na ozalaka wa botuna nga mbule ko beta
ba ekobuka na poto pende yoka mboka mobe komi poto totala mboka na musika poto vide ndesko bato bako to nzambe obimisa biso na ndenga alobaki na kokanga nzela na minute nzela eza kofungwama alobi nanga mpena na kokanga nzela bokobima apres na koya kofungola bokobima biloko bolia kozala te bino bozokanisa famille oyo nzambe alobaki na bible eza famille oyo o bato balobi oyo après 2 ans 3 ans boka biloko eza te famille ya nkolo ke Dieu va frapper eza basine oyo ekoavance biso vers la fin ngai to na bandi kolela na binzambe citation naza nango makambo oyo so ekomi na bana na kosuka nzambe alobi na nga makambo rebeka fo ekoma mpona ni bo avancer vers la fin, bo avancer. Parce que comment on a Bible aloba, to makambo ekokoma bato baokanisa eza suka mais eza suka te bozo mona bato musute bakoma lobaki après 5 ans yeso azoya. Est-ce que mokolo akoya ayebisa banani soki fils kuta yebite ayebisa nani ayebisa biso to ana biloba loba moko biso soki to ana lukuta moko ne Jérémie azoloba na tinda ki bango te nzamba lobi na tindi bango te bake ko prophétiser na lobi na bango elo te bake ko loba bino na 5 ans yeso aye bo lokuta moko boy ba promesse to ana ngona ekokisa mite yobila kozaki nango de nyonso silinde yango yoloba yesu aya lelo yozomona bato ebele baza na ya kobunga na bazongi na nzela te botika ya bandeko na biso bayeba yesu bokangela biso bandeko nzela te bandeko nanga mabela kongo eza suye bakoko na biso basuye yango bakoko wapi bakumisa biso balobaka bien kombo bakoko bien o tozongela nzamba bakoko na biso mais bopesa biso kombo bakoko na biso yango o biso tosambela po biso toyebi kaka bato babangaki nzambe baza pe awa bilembe monana batelemisa bamoyi basinza basekusa bakufi do makambo ekomama emonana pe na miso bato ezosama biso mope to ba témoin vivant nga peso oketa na kachunga na kola otuni pe baninga na ngai est-ce que moi moso za pour bunda mingi ba biso oui est-ce que moi moso za kimuyibi oui est-ce que moi moso abandola ka bato makambo salité so pe banana baloba vérité babi neti ngai yemtala kisanga yeti ngai yemtala kisanga osomona balobi lobi wana osomona mais lelo vu on a somene c'est ça qui montre que Jésus a coûté na moto na bongoli motema na ngai ya solo na tiki hypocrisie na oke sur église na longa ka bazemi ya 4 église ba benga na 4 église ka boyebika kuna maison merde ezala ba pebele kuna siko ba benga na kati ba JCC babi soko yebi nsambe oyo mais alongola odena mape ozongeli mape ozali akati na biso oya longola yebi déjà yesu ko longola zemi za mabe make longola zemi aya liboso to bonde ya muto lekazate muto lekate ngai mabukana daya njunjo na nga bisene ngana bika na ngai te likola soni abato ngai wana na telebia ya ngai wana kiliboso babonde ya ngai yana ocholongola zemi ozomona mena balola misu na sima botala bato be balandi ngai na nzela na nga déjà bato ebele baza sauver nzamba tala keloko wana ozomona na longola baninga basi soni bandimela yesu oyo ki basali mabe bandima liboso ya nzambe me na nzela leki na bino ozomona donc nzambe oyo tozosambela nzamba bosantu le Dieu d'Abraham d'Isaac na mboka Congo nanu kanda na moni bilo bosala wana nde ebenda kanda nzambe moi désobéissance oyo tozosala ne hypocrisie wana na mate ya lokuta nzamba vita lobi apesi ndoto tapesi ndoto api o révélation tape o révélation omoni eloko to kosa wana poto apparaître wana ngonga ezali yesu azoya ne pe na ye alors bato ya kokuta fidèle nde ya kosauve mais akosauve pe bato mwa ndambo nzamba bomaka nyonso te ata na ya mabe ndambo oza sauve babiso tobiki ndeni bao baza destin babika bobika na kombo na yesu bobika na kombo ya nzambe ya Israël na kombo ya nzambe ya bosantu bobika mais ezala yo ndeko na ngai bon soki yo kufi parmi epe ya nzambe ntongo koleka na mokili oyo po kanda na eza mpona mokili mobimba colère neza mpona mokili mobimba tolobaka bien alors nzambe ana promesse na mboka Kongo mais osala ona bosoto eza na Kongo te so bozoyeba te nzambe apeto te moko mosusu na chambre na nga place nazalaki na mikumba na nga wana zemi siko nde na bisa bino maladi na okoka te ka nde bando oyebelanga na ngambo jipito molili donc pena ye nde adomona salite donc ekoto mosusu ezaki bizarre salite na kokaka te na bela bavertige wana bongisa chambre te na bongisaka pa na ngai siko nzambe to na obonde siko na banzambe yokelanga ma naza na posa na yo na posa présence na yo na posa osunganga naza posa ozala na nga nazobonda nzambe oyebi nzambe yesu
batemi ka place ezaki peto wana na bolana bien ka place ezaki mwa propre wana nzambe atelemi wana sikoyo azoloba na nga nini yoka nde aloba na nga nakoya sikoyo nakovanda wapi atala nyonso ya place osali te nakovanda wapi omoni nzambe aza nzambe ya bopeto ngai yebisaka bino verité naza eloko okosa motu te awa mpo nga na kokufa na ngai mama na ngai akufa papa na ngai akufa bandeko na bakufa mosusu batikala na mokili famille ezali ozomona nga mpe na kokufa na nga kaka yaya ata na tika na kokufa lazare akufa kaka asieko akufi kaka donc ça veut dire toyebaka ata yesu azongi lelo te tokokufa na biso kaka toke rendre compte ya makambo oyo tozosala bavideo oyo tozosala nde koakize biso yo moto ozotutumuka likolo ya nzambe ya bahali yo mokolo moto ozwaka mpeve na nzambe ya bakufi me mokolo ezali okorendre compte na bavideo na yo moko nde ekojuge yo bakonzi ya mboka kongo bakokotya biso na bowumbu na oyo tokanisi balongola biso na bowumbu bakokotya biso kaka lisu na bowumbu potake ya mokonzi ya mboka libero azogumbamela ekeko agumbamela nzambe ya bikeko nzambe akopesa ka nde kozala kaka mboka wana ekobonga te soki tozobanga nzambe te oyo asali mboka wana ekobonga te soki tozotambola na kobanga moto abongisaka bamboka te bikolo te yokanisi mboka ya kongo soki ekobonga na maloba mede ebongaki so ebonga na misala bo bato bazana bango nyonso baparese non mboka Congo ça dépend de Dieu le créateur de toutes choses mokonzi ya l'univers soki tozongisi miso epai na ye te soki totali ye te biso tokomona pasi kaka na pasi alors bino botika osala mabe kuna mpo biso koto na mboka koto tozonyokwama kaka tozonyokwama botika kosala mabe mpo biso awa tozosufri kaka kosufri alors c'est le moment topesa bomoi na biso na yesu tozongela nzambe ya solo mboka Congo eza na bakonjo bakotya mabele ya Congo na kati na botutu basuya mpe na biso bato toza na mboka Congo alors totala délivrance lokola ya lobi na biso boye bolela mawana bolela mawana na nzambe bosenga mawana ngai eza likolo na bino lokola ya lobi tosenga mawana lokolo na ya mawana ye likolo na biso seke eza na opportunité moko boye oyo ezozela peuple congolais tolemba te kolela mpona Congo oyo nalingaki koyebisa bino ke mboka wana eza na makambo ekosalama na mboka Congo mpe mboka Congo nzambe azosatendre na basali ya Congo balela grâce mpe mawa na ekita na mboka Congo me biso tozokende kaka kokumisa banzambe ya bikeko banzambe moko baza na ntina te mpe banzambe ya bikeko pourkui nalobi yango parce que nga nzambe afaire visite nga na bapaster mosusu nakendaki namonaki bapaster oyo baza na babikeko na baeglise na bango afaire visite ngai na monde spirituel nde namoni bango na mai bavoyageaka baolanda video oyo namona bino yaya namona bino nde bokendaka na mai nde bopumbwaka eza na éclairage mo ebimelaka bino wana eza mpe ya mwinde eza lokola mapata mpe donc lokola moi moko boye donc lumière moko ezalaka wana namona bino na mai namona na bayembi na bapaster na bayembi na bapaster namoni bango botanga mwa livre mo boye mwa pont moko boye mpo boprécise ke namona bino mpo nzambe amemaka biso tojongula bino ya tojongula bino tojongulaka bino nayebisa bino tala baprécision mwa pont mo boye mpo bokomprendre ke namonaki bino bapaster ya Congo namonaka bino nde bopumbwaka namonaka bino nde bolukaka na nde bokendaka na zamba bamama nde bokendaka na bazamba kuna tojongula bino alors botika Dieu a besoin de nous tous se repentir biso nyonso se repentir kogangela biso na ba TV awa ya makelele bozocha me bocha makelele ya nzamba solo ndenge lobi tobeta miziki tobeta ndenge alobi na psaume 150 tobeta miziki tobeta banzenge tobeta mpona lokumu na nzambe eza très important mais toganga mpona nzambe ya solo toganga mpona nzambe ya lokuta te eopesa biso eloko te tika nzambe ya bosantu apambola bino nzambe anaposaka tozongela ye nzambe anaposaka tozala na ye nzambe anaposa bolingo na ye talisama likolo na biso nzambe anaposa totosa ye nzambe anaposa tobanga ye nzambe anaposa tozongela ye ndeko conscience bakosaka yango te motema okokosa yango te tolela mawa na nzambe likolo na biso tika nzambe ya Israel nzambe abolamu apambola bino na kokobondela te parce que bomona de loboko boye pene ya pozi donc eya koyindela ngai ekobebela nga tika nzambe ya Israel azala na bino peuple congolais tozongela nzambe ya solo aza mposaka traité na biso malamu
video oyo vexe nango apesaki nga mpo ebalisama na révélation wana apesaki nga Jérémie 11 1 à 15 après Jérémie 1 à 15 après otanga lisusu Jérémie 12 tanga 12 lisusu na 12 Jérémie otanga 12 otangi 7 otangi mpe na 7 donc ekozala malamu soki osilisi ata vexe mobimba yo moko et ozala malamu soki otangi ata Jérémie 11 mobimba et ozala mpe malamu soki otangi Jérémie 12 mobimba. Là tu vas comprendre révélation. Nzambe aza nzambe ya Congo, aza nzambe ya bamboka mobimba, aza banzambe mokili mobimba. Tokotia nzambe ya Congo te, mais ce peuple congolais attendraka eloko moko événement mona mboka na yeme eloko wana eyela biso kaka bongo te na ngulu bongo kaka te soki tozongeli nzambe te na kati ya prière na kati ya kosambela mpe koluka elongi na ye mpe kolela mawa na ye mpona mboka na biso. Nzambe ayokela biso mawa, mboka wana ekobukana, bokanga makambo na lobi, mboka wana ekobukana, ye moto akobuka yango aobeta bambula ayebi ndenge osala aobalola mabele na mboka wana, ye moko trater elomba bitumba aobalola mabele na mboka wana. Tika nzambe bosantu apambola oyo peuple congolais oyo atikaka mboka Kongo na maboko na nzambe ba oyo mpe bazobunda physique mpe spirituel mpe nzambe apambola bino apesa bino makasi makambo ezali spirituel. Donc nzambe abatela bino na koki obondola mpona bino te bino mo bozomona nzambe bosantu apambola bino. Je vous aime beaucoup. Mboka Kongo eza mboka na biso tobonda tolongola ba malédiction oyo bato bazotikela biso na mboka bazokumbamela banzambe ya bikeko mais le vrai Dieu te bamemi mpe nzambe ya bikeko na bamboka na biso meme bamemi le vrai Dieu te. Donc tobondela nzambe ya bosantu mpo te asala biso bolamu. Bye, je vous aime beaucoup, j'espère bolimbisa ngai. Bye boy bye. Nakoki osambela mpona bino te bandeko na nga tokata nzambe azala na biso nyonso.